mazo filmer et puis mutango zo lobake nzambe yonde bikisa ye nzambe ngana kokana ngate yonde bikisa ye et puis wapi na mboka o état de droit vanda déjà kala eza ki zombie to mona ba film ba mindele yango ne salami wana même si yo za makasa ko bikisa te makasa ko bikisa za nini nzela singa na bandaku tous les ndaku a poto eza na ba téléphone ya ba ambulance ya la police ava belela nzambo bande ko belela na image na so belela wana il fallait abenga na la police asota benga na l'ambulance 2018 na uta olobawa mibali bakufi ebele dernièrement ndeko na biso ma uto sala vidéo na cimetière a poto tala niveau cimetière a poto mundele mutatongango mundele mutabimisela ngombo me batu bakoma kunda mebele eza ba mibali na biso ba congolais tala niveau mibali ba congolais mutu bakufa ebele 2018 omoni ba événement ya ndenge na ndenge ba couple mususu leti couple ndeko na biso auta okufa tika biso persona dans ces ya la mwana ba kwe na 3e étage na mobile na ye tala ba télé réalité ba congolais ba commencer na poto mutu azo kufa bazo filmer mwana mwasi wana na ebité soki na koloba nini mais nga na moni pena ke azaka diampemba aza zombie po nga biloko bona okokate droid oyo ndenge ye eye poto zwaka ba live moko ya mbango ata mutu azokufa ne ozo soye na on live na rappeler batu te si ko sekate na rappeler batu ebike Rossi Mukendi to ba betaka masasi obike soki ba memaka mbangu ndeko la peto ngato sanga yete obi loko nini saki Rossi Mukendi nga na monaka e bato la baza mitema mabe bazo poser Rossi Mukendi ba question mutu azolo ba makile zo bima nga na tala vidéo wana donc lele ko binda ko nezo zika olo sauver biloko ndako no banina ko filmango tango filmango ke pesa la chaîne ba soma $1 million ko kufa ya mwa mobala nazo mona ke mwasa bandaki baji tala 2018 2017 2019 au pelem susu mibali bako kufa ebele po bazo comprendre zolozina te nga na préféra na kabwana mo sata za Marie Mardala mieux vaut na ke ko souffrir nga moko na kabwa na ye yati kala ne ampe kana te so ibolingo comme compliqué yo tika eloko leki tika ezate omoni bato ba ke ça appelle loko te e ko sala le loko siko mwana mobala kufi yango ne sala le loko original mbote na balandi nyonso tout ya MLTV 1 et mbote na ba internautes tout ya partout ya monde entier donc les louvements to sangani suna Jericho Bectos kande to mesana ko panza su teke tout le belano no sujet ya ndeko na biso Pati Luboya puisque lelo neza mukolo oyo bazoke côté na Samabele donc encore ne ko bima na 10h ba 14h ba ki déjà qui tient à Samabele donc on peut te partager moi si j'ai au sali makasi j'espère que yokaki ba son botali ba image on peut te profiter qui na gérer tout le bela moi si j'ai yango et sali ma passi na mandeko na biso atako mobile za mabe mais okoki kotika moninga akufa bongo na pasité donc sali ma passi trop on va ndeko pe batindela biso mo ba message muki tout partager au kana Jericho Bectos licencié de la presse Bogar garçon li tutu donné ka to mesana ko panza donc le mesana ngo ya ko boma makasi te pona biki ngana okina kana na kinda na biki Jericho Bectos kanda libela uta di mama na ya botema dana kanda ba basala ba mabena mukili donc to linto panza te kana Jericho Bectos yango na kusenga na Eric Kanto abwa ke la biso image ya Jericho Bectos to soana bonjour Jericho Bectos bonjour Cisco de Mosquée bonjour na ba bonenyo surtout ya mltv1.com. Donc bonjour na bande kon tout bo mesana kolanda Jericho Bectos votre humble serviteur moi na mobali ali tutu et puis a tia drapeau na kingo parce que charge bato belé ba ko kangote Jericho Bectos moniteur ne naza donc na otola mukana pongi sikoyo tellement que actualité pesi mawa et pesi passe na habité ba congolais tozo sambele belé ba église belé na poto ba église belé na Congo mais changement za na ngote na comprendre que ba pasteur belé nguya nzambe kima bango. Il faut pas ça makasi. Merci Jericho Bectos. Donc là on a un sujet autour de développer première question dans les acquis. Na habité sur aux informé à liwe ndeko na biso Pati Luboya. Donc oyo auté ko kufa devant moi sinae. Et ça livre m'a participer mawa na bi ke yonde ozaka mieux placé à décortiquer ba sujet. Jusqu'au sangwana ya ndeko na biso Pati Luboya ndenga kufi devant moi sine po avant kuto ya na plateau tout à la gida ba image on na yo apisa kufi en pleine sous-vêtement banini moi sine pisa so sambela so panzambe moi sine biki ote nzambe mutabiki sa bato abiki sa yo
nini oyo kosala comme intervention ya sujet wana. Merci beaucoup Cisco de Mosquée. En tout cas, eza pas si kota la vidéo na tala ki yango mutu azo kufa. Obi ke Congo to komi na ba na ebite télé réalité mo to komo sala ba base mo to komo sala mutu azo kufa bazo filmer tina nenga kati mutema. Obi ke Congo komo bangisa nga makasi. Na ebite so 3e épisode to kozwa nini? Mutu azo kufa bazo filmer ye ti akati mutema gwa alali pe akufi akei. Mais mutu atele mazo filmer et puis mutu ngazo lobake nzambe yonde bikisa ye nzambe ngana kokana ngate yonde bikisa ye. Et puis wapi na mboka o état de droit vanda déjà kala tant biso to lela ngwa evanda kuna de evanda na poto. Cisco en tout cas loko wana esalinga nzoto malili na yeko mona ki ba congolais to komo ki na kindoki woneza ki zombie. Ki zombie to zo mona ba film ba mindele yango na salami wana. Comment moi si moko bo mobile nazo kufa même si yo zala makasa ko biki c'était makasa ko biki c'est ça ni nzela singa na bandaku tous les ndako a poto ezana ba téléphone ya ba ambulance ya la police ava belela nzambo bande ko belela na image na so belela wana il fallait aba benga na la police a soit benga na ambulance mutu wana ko repe ko bika mais oyebi ke Cisco na ebité 2018 na uta olobawa mibali bakufi ebele dernièrement ndeko na biso ma uto sala vidéo na cimetière à poto tala niveau cimetière à poto mundele mutatongango mundele mutabimisela ngombo me batu bakoma kunda mebele eza ba mibali na biso ba congolais tala niveau mibali ba congolais mutu bakufa ebele leti na cimetière ya France to ya Paris siko pona nini 2018 omoni ba événement ya ndenge na ndenge ba couple mususu leti couple ndeko na biso auta okufatika biso persona dans ces ya la mwana ba kwe na 3e étage na mobile na ye tala ba télé réalité ba congolais ba commencer na poto mobile abika moi ça kufa le leso to ko vivre ya mutu azo kufa bazo filmer ye mwana mwasi wana na ebité soki na koloba nini mais nga na moni pena ke azaka dia mpemba aza zombie po nga biloko bona okokate. Et puis eloko wana pe tolobela ngo pe na ebite Android oyo ndenge ye eye poto zwaka ba live moko ya mbango ata mutazo kufa ne ozo soye na on live na rappeler batu te si ko seka te na rappeler batu ebike Rossi Mukendi to ba betaka e masasi obike soki ba memaka e mbangu ndeko la pe tonga to sanga ete obi eloko nini saki Rossi Mukendi nga na monaka e batu ala baza mitema mabe bazo poser Rossi Mukendi ba question mutu azoloba makile ezobima nga na tala video wana bozo filmer ye donc lele komi ndako nezo sika olo sauver biloko ndako no obanina ko filmango tango filmango ke pesa na chaîne ba soma $1 million nazo comprendre te siko tala ndeko na biso ya mwasi mwana mobala azokufa ye azo filmer ye ipaso ba nzambe limbisa ye nzambe soki pe ko tala mabunga nete nzambe ngana tala makasa ko biki sete yo biki saye aza zombie aza kadia pemba yango na bisa bande na bisa mibalo moni nga elo mona sala na viso na mwasi to yoka na te na moni ka ke mwasa bandi baje po kokufa ya mwa mobala na zomona ke mwasa bandaki baje tala 2018 2017 2019 o pelem susu mibali ba kokufa bele po bazo comprendre zoologie na te tango moni danger mo za liboso no longwa nga na préférer na kabwana mo sata za Marie Mardala mieux vaut na ke ko souffrir nga moko na kabwana yi yati kala ne en paix si tu kobuka na te so ibolingo comme compliqué yo tika eloko leki tika ezate o moni bato ba ke ça pe loko te e ko sala le loko si ko mona mobala kufi yango ne sala loko biso le loto comme le light donc na bolingo batonto nga ba botikali na poto na bike mikolo yo bata poto bokufi mingi soko moni mwasa ko mine ko déconner akomi na ye ko so bambanda tika mwana mobile tika mwana mwasi wana lukanzela na mususu kotingama na yete yango to tingama pe na basi wana mibale yango pe basa bala ba mama biso te soko tu babala na kala ba famille mais nga na bala na plasma na biso parce que osala nga mabete aza mwana mama na nga oui c'est to songo bala na biso ba famille parce que bana mususu ba wuti na ndako mususu aye yo bali azo betelo de machine boka bwana bobala ni après abete machine boka bwana après 2 ans tala niveau abete de machine to kabona après 2 ans ba luki so baba linga eza normal en tout cas et sali passe ndeko na biso luboya et puis ça kombo ya koko nanga iluboya donc et salinga passe makasi en tout cas aza na mutema te musisa ya mawe kata na mwa mwasi wana
kotika mwana mobali akufa bongo aza vraiment kadia mpimba. Et ça livre ma passe moi puisqu'il n'a bandé ko komela biso na message na page na biso ya site monsieur Soubabaï qui non il paraît que est-ce que Aza moi si naé la femme légitime naé ou bien Aza makangu naé donc na habité selon les informations balobi oui selon les informations na taille na page nyoso po ba tebele ba ebate amaka ba page Facebook la biso to la nangote za lukuta té il y a des pages ba publier ba information ya solo faut que yeba ngonde leti ngana yebi page yo publier biloko solo selon les informations babi moi si wana Aza moi si ya makangu tonton wana tonton na biso ya bogar tala na zomona mo mobala bogar akei aleli sina koko na bango donc pasi aleli sina tonton wana azaki na mwasi ne na bana na za na vini mususu omoni babiloko lelo tonton na biso sala na ebite po ngapela kana li mwa lingwele nanga peut-être tozane âge moko po ngala benga pe mutu ya na loyengete le biso pe ko azane pe génération monanga mais génération na biso tozana chance misusu bazokufa na AVC misusu bazokufa na bango te pour na bolingo na 2017 na sala bila moko obike ba père rebelle na kini bakufi pa ba deuxième femme ngana zo apprendre wango lelo et solo ngana vani na quartier mo na bandal tous les pères à côté na biso bakufa pa ba deuxième femme tala niveau ake kufela do atiki pena foyer na yaki kufela pa deuxième femme abandi maladi kuna deuxième femme azomona ninga ko banda te ninga ko benga lokweza ya kuku tala niveau suka na suka batu papa na bakufaki papa na bakufa pa deuxième femme donc sango révissé que via betane libanda on se comprend eza pasi papa na so bakufa pa deuxième femme biso pe lisusu bana to koma kufa pa deuxième femme eza na sens te ya mona ngalo baka soki na bali atane batu bamona kanga diabulu satana gérald baka mingi gérald makelele nga soki na bali mama konzi o boyebi na tanga komoni na internet ndenge tokobalana na ye esili c'est fini na lobite ko na kozwa mwasi libana te lobite nga na za sainté mais na lobika ke mwasi nga akozala heureuse vie na ye mobimba parce que pa na biso baluba baka kobala mwasi mibale eza komema liwa vous comprenez donc eza normal lelo makambo pote comme ça biso bango bato liboso balobaka ke kisasa bolembisi biso leti nga pe na minute na loloba ke j'en ai marre na komona bibembe na poto est-ce que bike dernièrement jomo ba bengani na ndako pa moi sa poto bazo kangele biloko ne yemo ka somi a filmer nde ba bengani na ndako parce que tant biso to sala on a kini o ba kini wana basa ba sans esprit ba luki ki combattant basa bosa mi ba la poto s'il vous plaît bosa no ki combattant poto bon marché bo bisa mundele ke basi bazo nyoko na biso bazo boma biso mundela luka solution ameka na mundele peso amoni boningi se moi muke. Et ça c'est que héritier ko beto lempe botumbi ba mituka te bon marché pe contre basi a poto o bazonyo ko la bino basi a poto bon marché pe contre bibala poto o bazonyo ko la bino lepsu mundela ko longola ba makambo wana ba o moi si nde asa reine o mobali nde soki ba za soki ndenge ni je compétence na kazi yote surtout na mboka ya Queen Mada na Londres donc si gens vraiment ils un peu léger puisque kuna moi si azalaka toujours privilégié moi ça a toujours privilégié puisque na ba demande monsieur na ba message monsieur na moni ba alekisi yekutu boye ba soit des gigolo boye ba ni arosala nini moi si wana zanzambe est-ce que attaque bongo esalinga ma passe donc na bande ko na biso surtout bino batanti na Londres to bomi bino te mais bo changer comportement on peut tobi que Queen à côté la rabino po azande ko na bino mona mwasi mais elobite ke nenga tande ko na bino mwasi faut ko sala na niveau ya ko boma mutu wana tana nesi koko na leli koko ne wana na talaki image mobe wana pa master nga abike koko wana donc lubo ya mutaboko lagi abiki ne lubo ya kufi le to ba yepe donc les so ba koti lubo na sema bitu ba yepa kufi na e sikoyo moni makambo ebomaki papa na biso papa ya Rosimu Kendi Rosimu Kendi akufa bakunda et même pas une semaine papa Rosi akufi pour na souci moi ane engambi bongo omoni ba choc mususu ezaka bien te katsa mutu na batanti na Londres bandeko nanga nabiki na Londres basi malamu bazali basi malamu babela dinganga basi fidèle debi basi ya Londres ebele o baza malamu mais sauf que ba mal intentionné mo bazaka na Londres alongwe na mobali o akomi na mobali o alongwe na comédien o akomi na musicien bango nde bazo bebi sa personnalité ya bandeko na biso basi ya mibale na olobani Cisco soki omoni bolingo ezo simba te na uti olobango awa ezate ke nga linga te mibale balobaki nga petit omokola olakisa nga mbanda na koboma ye oh
fallait alo bango to comme ça mutu mobimba comme ya yo, est-ce que ça facile? C'est facile. Ata to bali na bangombe na banini ne to moni di recap na biso le pacificateur vital quand même nga auto honorer maman Amida. Ata bali na ba cher bongo. Et ngolo ba ke moi ça mo umbu na yo. Te moi si pe mo bala ça mo umbu no te parce que lelo ba ndona mi bal bazo sibir ba makambo belé na poto na so ke la bango na ba mawa. Ba ndeko basi bozonga ba femme congolaise. Bolata liputa, botika kolanda mentalité ya mundele. Mobali wana zonyokola azande kona yo ya mobali. Mobali pe moi zonyokola azande kona yo ya mwasi. Botika biloko so bolingwe simbite. Olebo koma kokanana. Olebo koma ongai na kochuba yebo yo. Dernièrement mususu akuta kochuba muninga mbeli. Mususu pa atumbi muninga tala bila ya poto ya 2018. Na mona ser na biso mo atumbi mobali na ye. Mobali akufi. Donc et comme na niveau wana te. Bokabwa na bino calme, la vie continue. Oya koza molonga ine mususu, o pasi molonga ine mususu. Oyo zana wana bozo sabolinga bobo mana wana. Est-ce que banana ye? Est-ce que yene muta fongola rideau wana? Eza na sens te. Ndoko chéri, et là on a tout na 207. Est-ce que donc ming dans les lois toza basé na ba ndoko na biso tout ya British. Et là on a tout na. Est-ce que avantage au queen na pesa bango? Hein? Avantage au queen na pesa bango que mon amour se faza privilégié na mamutu tout. Pour na bande na biso ba congolaise. Et ça pour na ko détruire ba John Abisso tout ça avantage puisque bango na moins privilège queen na pesa bango wana donc bango ba comme on a boule qu'il y a torture soit il y a colonisation. C'est ce que des mosquées ko buka na te ba salon de ram to nyoko la bibalité. Pour bango baza ba queenité mais mingi bango non basi à Londres d'élément na auto publier na Facebook na bi basi à Londres ndé makambo ponga baza ba musique na biso na mibali pe baza ba musique na biso d'élément na auto publier basi à Londres ndé makambo mikolo na komi na basi à Canada ndé makambo ya solo leti Herman Kasongo wako etumashi ya mumenu asa na Canada na mama bavandi calme faut bona na rappel exemple ba ne on a biso boke na ba pasteur te couple moko bavanda 20 ans 25 ans baswana katelo kwa mama dongo na ya fioti nanu mama dongo mabengela mobile ni la police te banda libala na bango atako sona na salon boye na bana bayoka kate ba promedi bayoka atene ni papa na mama baswana yesolo sikuboke no zo conseil na ba pa bato bongo ba exemplaire ban bato lokwa ba ansoluzolo fantômas sa théâtre bazaka na mama bien. Donc pas que nous reçoit exemple même biso ba commander le ba ezana ba couple oyo bazana ba problème exemple ba couple oyo bazaba exemplaire le quoi on a auto temps boke na kan église te po muta te ya fasim ala takaka col pastoral te ale kaliboso cherté mususu pa ko côté le quoi ba géri comme te so mona nga satana mais lo kwa nzambe za katinanga boke ne pas bato la ba exemplaire wana ba te ya bino et puis ba ce qui marraine ceux qui ba nani bozo ka wana ba parrain ceux qui ba parrain na ma marraine ba parrain ni bozo o sali libala na ozo ceux qui ba parrain mo bonano bango mona ba chamutu bakata ba côté ya binoni yango zo ba couple belé. Ok na kala tu ebe que pour mutaza parrain no faza la dana mais oui na moi expérience de mariage ya à partir de 20 ans mata lelo siko ya chanza obe chanza ndeli ne mundela chanza ba le komi muto azo ballon d'or yende bité siko kuna pe koma siko o achele ombongo ebele yende parrain na yo so kaza diabolo ka diampemba soko diongo akozwa pe mwasi na damsonné premier mois na bobota na vie mwasi ya nani ya parrain na yo ozo be événement to sala na ba théâtre te donc Angleterre et ça la bongo parce que comprenez comme moi ça cher aza être moko boye aza faible l'aime à soutenir ne baka ba baza fort ba soutenir ba faible asa ka monter pour na pesa basi mutu makasi non parce que asantaka peto po munela za mael asantaka to ya basi bazonyo comme na monde ebelé to lo bango yango Angleterre asalaka bongo asaka te po ba nyoko la mibali non donc c'est un peu ça. Merci mingi na balandino surtout ya MLTV 1 na internaute tout ba Hollanda biso donc batanti na Londres ba vrai jeu à Londres de to attaquer binote mais to salika intervention par rapport ya ndeko na biso luboya et sali passe azani ya maté mutuku tu na parler na inesinga na auto père depuis mbona nga
ba 3 mois passés na arrive ma souci ni amaku et bon mboa kutu na ngima wana publier ngo sino ba internet tout et bon siko ndeko ya biso vraiment ne siko na bango a perdre de famille ne ba perdre ba bébélé donc yango to sa ngima intervention na Jericho Bertos puisque yende mutala mieux placé ya ko solo la masolo wana qui so ma beza mingi na lukana salara recours pas Jericho Bertos puisque ya bombaraté ya loba toujours que place na eza lango na pavillon 10 quoi na pavillon 10 et ba office mko to tiele pe ba split na ba laptop na kuna ay ba kumbara makambo donc merci na balandino surtout balandi biso eming mi kota Londres na bosanité mama malekama aigle noir mère yanga mo ya palais Christelle Bafossette Charlène Massiala donc ba mbote trop Jericho Bertos mot de la fin rosani par rapport à intervention CG à Lubu. Voilà, intervention ngai du monde de la fin nanga par rapport à émission à traiter auto sali bandeko mibali bozo maele bandeko basi bozo maele. En tout cas, tout ça a besoin de vendre kimia. Bino mo bolo bango Kinshasa pe bo vendre biso kimia te bino pe poto bo vendre biso na kimia ba couple bo vendre. So yibo mone zo simba te bo kene pa ya batu oyo baza ba parrain na bino to pasteur na bino to be exemplaire on a auto tanga na bo kene pa na bango. Donc botika biloko wana yo muto za na intention ya ko sala muninga mabendenge mwana mosa sali ndubo ya wana lelo siko batu ba lobani ye mtabomi parce que to filmer mutu. Les choses et puis batu basolo banamoni batu musu balobo eza asa kufi na AVC muta kufa na AVC makile zo bimene nga zo trembler wana na ebité AVC ngo eza développer na poto bendereni donc eza vraiment pas c'est ça linga pas singa na zolela na hota la famille na ya bokolaka na Kinshasa na pauvre koko na biso eza vraiment pas si donc bolongo na mabe wana ekosala malamu donc na pesi mbote na Pacheco Munyanga, le roi de Michigan depuis les États-Unis. Na pesi mbote na Azmak la Canadienne, ma petite chère sœur chérie. Et puis na pesi mbote na Champagne bien au Canada, Kim Kinzimboul. Donc patron des patrons bientôt boutique mongo bo so kaka téléphone ngeza wa pinazo badaya komba boutique bo nous abilo kwa c'est ya dégâts. Na pesi mbote na bébé secret de Belgique. On a pas ça sponsor nanga idarangai. Et puis na pesi mbote na espace au Béni les visionnaires de et pas ya boss na biso Béni les visionnaires Cordon Mike et puis nani Cordon Mike donc na DJ Curtis DJ Jordan donc et puis ko boss na te Basile Yoka et puis na ba standing nyoso baza awa kande na oloba ke koto ba buka te koto yo simba benda te koto eza village calamité comme na ko kermesse sur lingo zo Jericho Bertos au fingae numéro yango plus 243 9087 378 et ceux qui n'ont pas qui m'a bébo supporté parce que nga senga pardon te na melaki diamba te na melaka genete na ebi makam na oloba donc bana basi bolongo na kisoloka bozonga batu bana mibali bolongo na kisoloka bozonga batu mon boss arme lourd boucle. Merci na bandeko tout donc pour na clôturer car na otala tala bandeko na biso ya sukangonde à fin du mois Yannick Mutombo depuis Suisse Neuchâtel papa Thaïs bakota France na otala massa nanga Audrey Minator les tirs de Benzema na bosanité Lavania de Bruxelles quoi Lavania de Bruxelles donc bébé secret de Bruxelles maman Samuela et Chief Mata depuis Maroc et la carte illimitée Jancy Lelo. Donc les patrons de l'air patrons, les partenaires de l'air partenaires quoi. Donc bye bisous et na bosanité na simabilili quant au le mystérieux ya yo yango wana quoi. Na biki na futa baniongo na quoi. Bye boucle. Original.